bakata leki nanga. Même Gabriel a dit que bakata leki nanga. Même Ange Maïcha a dit que bakata leki nanga. Ngana lingole bakata na lingole te. Ngana sengaka, ngana za orgueilleuse te. Ke na mikwa kate. Orgueil panzambi nzele zate. So moni mutaza orgueilleuse au sambila lokuta. Nzamba linga orgueil te. Soko sali mabe senga mutu bolimbisi. Tango moni ke osali mabe. Senga mutu bolimbisi. C'est simple, c'est pas grave. Bamso ba kuma ba ya na bino me ba kuma benga ya Gabi mona za mukolo temas ko a koti na EPT tango sika pe msupe age yebani pété surtout so za mujuto mikie. Vous comprenez? Ngana za mukolo oui nana bana tala bana nanga. Oui. Aboti na boti bana na age à fleur. Le nom bazo benganga maman. Fils ba jaloux. Toboyi bino na 2021. En tout cas ba jaloux na biso na ba jalouse na biso. Nzambe fois bimisaka batu ya mitema mabe na poisa. Poto to leka. Nzambe asaka grâce na ye na mutu nyonso surtout o ya lingi. Mais cette fois-ci nzambe lobi 2021 za année ya ba acte. Soki mimika bon osala mabe nzambe fois bimisa ye. Yo yemoko ya Gabi lobi nanga ngana yo kaka pa kai bakata. So yenda lobi ngana ndioki. Mutu mususa za na te ya komeka. Na bitu shika kinonde. Babanga gae. Parce que muto koza alobaka nde Gabi alobaka soko moni que usepe na likambo alobino te récupérer Gabi na sepelité mwenga so na oloba batika nga pa na lobby ata bandeko nga bayebinga na lobby ba na lobby dès que nazo sala 1 heure de temps et si mais so na lobby te awe ko bima ah so na lobby te awe koko panzana ba bibi loko sui ba mingi ezali kabo ki no ba ki Fatima ngaka madame ouais amuta liboma te ayeba ke loko nini azoloba ta loba ka misusu pe na nko ah oui aloba ka misusu na nko mais ce qu'on a nko wana misusu na linga te bilo mso aloba na TV parce que asa mwa mukete asa koli ana bana pe bakoli ozolanda yeko le brata silika kasoka silika na komne kolenga et puis akoyoka lisusu te naso yebisa yote soka zolenga ndenge wana siliki so bapekisi Nicole yo kaka na yebiso soka sa Nicole atomboka pamba te mais soki asi atomboki nakoma musika yem tasa tombola ya sele masasi bwa ati abwaki ekuna na zaka musika mama na ko vimba batu bangana sala yo nini batu babenga nga pona yo likambo ngo nini na ngai soki osali makambo na okuna babenga nga bona esenga boyaka na yo eso so babengi yo boyaka na oh te faut changer ngabi non changer te parce que nga Gabi na simba kisi lelo no simba kisi moko pa bomoni bozo mona penda o Gabriel na koke kota bandaka na bebisa nzoto nanga na bebisa tananga te na biloko mike na moni peut-être Rémi na boakele MPC bena boakele mbasu bena boakele boy non neti mwana ba ocho boakela mbasu nani mwana o nani ladona mabe mais ba fingi na tanga te bafinga na tanga te bafinga na za illettré babi ko tangeza bien na za illettré na tanga te bon nga peso ata na tangite mais tangi si bana ti na tangi si bana tina ba université bana mayele na tangi si bana. Merci beaucoup abonné na Sonia surtout à Nushka TV officiel bo s'abonner quand ndenge bozo s'abonner merci beaucoup na bino merci beaucoup na yawe mabanze lamba ne lamba balobi sol mola takitoko o libala na yo o fête mariage o ni en tout cas adresse ezaka moko yawe mabanze na tiki garçon noir garçon moi boga en tout cas na peso mbote siko zali Ken Mosengo partenaire si l'homme Mercedes na États-Unis na peso pe mbote siko zali na pesi ba itu ba nga remi ko vodor na ifsa ki bino ki 2021 ko vodor abandi on na ba vitesse quand on a vu ça, il y a calamité beaucoup de films à Kitoko, à la Nushka TV. Il y a un message pour côté la cabine film. En tout cas, le plateau n'a pas monté dans la tumba. Balobi oya luki makambo na 2020. Pe azo mais on soutient na 2021. Na évité.
hein tumba tumba balobi soko tala tumba tumba te se kozandoki bo s'abonner na tumba tumba bo s'abonner na Gabriel Bolembo balobi kuna ne bokozwa sur information bien ba film ya bien ah quand tout se pèse sarabino en tout cas bo s'abonner pe kuna ba abonner tout ya Nushka TV bo kende pe kuna po de to zaka déjà famille lelo nazane luka makambo mo pe awa ya Gabi tumba tumba ya Gabi boni malam bazo bengo problématique o memi on soutien na 2021 mama kambuti yango nde makambo na nazo pema te oh nazo pema te bazo benga Gabriel bazo finga yo Gabriel bazo finga ngabi oh ba finga ngate ba pia bonjour bon pesa na bonjour on a la kimia bato ba vana ba mole kreatif ba pesa na bonjour bon na sa ba mabe ata ça va mabe jamais ba pia ba bonjour na oh bonjour bonjour à vous. Merci beaucoup pour comprendre le tumba tumba y pas bien ces alara. Alors il y a moral la problème na batuté. O lobi na hota ya Nicole Bagata lobi Gabi so ka sali o mabe lukai mala moko. Ko zala te ki o kangi kanda na motema po ya obosa na yelo ba yo solisa yo. En tout cas mutu na yebi déjà mutu na ye. Ya Gabi to betano so 2021. Babi ya Gabi 2021 o li ko mona mutakala te so ke bimika bo ya Gabi. Bon lo baso za ma lokuta. O mona loko bo ya Gabi o tele makaka. Oh, kasi bino bozo tchang na réseaux sociaux pour année. Bo tchaki ngo boye ba ide kende bozo sala ngo boye e ko leka. Bo bo sala ki ngo leka pour année. OK. Biso to ba pandi sangoti. Tant likambo salami, il faut to tchamo tuti. Tant likambo sami photo to yeba. Likambo ne sami ndenge nini. Likambo ne sami ndenge photo luka to tcha commentaire tina suka poto ko ba vérité za nini. Na ebite so tongo ya ebiti na mo pandi sango. Naza mo pandi sango côté théâtre film naza mo pandi sango na chronique nasa chroniqueuse Gabi ya Gabi yemba la moko nde ba misusu baluka succès mais ya Gabi ayina succès mbala moko pe azokende na ngo mbala moko déjà tumba 2000 et quelques oyebi oui na yebi ouais une semaine 2000 déjà donc calamité butu soto kokiti to koma lundi déjà comme dans 3000 donc naza na kondima tumba ke mabe ke mabe ke ne mabe so Gabi bandeko oyo 2020 o kisaki bango passe so 2021 o sali bango ndenge te na senga bolimbisi na batno sotu na kisaki bango passe na senga bolimbisi na senga bolimbisi nga na senga ka nga na za orgueilleuse te ke na mikwa kate orgueil ipanzambe nzele ezate so moni mutaza orgueilleuse aosambela lokuta nzamba linga orgueil te soko sali mabe senga mutu bolimbisi tango moni ke osali mabe senga mutu bolimbisi c'est simple c'est pas grave na senga mutu so bolimbisi o basala kinga mabe pe na senga bolimbisi na senga pe bolimbisi ya Gabi 2020 le kana ndeni 2020 ba bibo le kaki na ba liwa 2020 ngo ye ka corona ye 2020 en tout cas makambo ebele mais na suka zamba ko fongola ba porte to moni ba anniversaire sala mi ya kitoko to moni pe mabala lelo ezo bala mabe ya kitoko na 2020 wana ndenge bandela ki bino na banda inde ndenge donc 2020 ça qui passe Rémi 2020 ça qui passe et tungisi minimo na biso d'abord zaki na dadi et d'abord zaki Pouloulou je crois Pouloulou na 2020 Dadi Pouloulou na 2020 oui Pouloulou a ça non Pouloulou a décembre en 2019 pour la décembre en 2019 d'abord zaki na Pouloulou après Koko Dadi na février et ça qui nous passe titi comme coronavirus bato na biso mususu bakabela biso ba mbongo ba kufi bato mususu bayemba banzembo to yeba ka kutele pe na nzela bo betje matola kabelo mbongo ba kufi bato basili donc non 2020 ezaki penda problème mais na ngolo nzambe na mawana ye atiki bisote bao balongwa ke za volonté nzambe bao pe batikali toleki bango na nini toleki bango ne loroté ozomona et donc gloire à Dieu surtout o yeli biso na 2020 eza ba circonstances mo to kumsaka nzambe et to kumsaka nzambe mais tomoni makambo tomoni makambo so lebo bando fêter l'anniversaire comme ici attendez bozo fêter boli ko bala te to komi na mabala bango ci so mabala ya batu ba fête anniversaire ngo bo alors pe mabala ti mabala so to komi na mabala to komi na mabala batu basi batu longe mibali ya batu donc artiste aza na droit ko bala te
ala na droit ya kozala na mwa vie ya bien te faut zalaka na pasi bamona koka kozo souffrir kobala pété Congo artiste bongo te artiste faut zala bongo oza eloko te mais so boyiki mpe kaka bacomédien bango na moko mobima epesi so problème tokufaka na bapite yango na nzoto tokufaka na baso babenga ngo nini mapuya non so namoni ke moseke ezosimba te na mizoli kaka ata yo remite gabi tumba ngolembo balobi mutu apesaka elengi na émission ya pena te osantike ye pena apesaka pena elengi ya gabi tozonga na omwa mokie mulumba liaka kuna po déjà gabi ayambaka bato bien liaka déjà pete yaka ya gabi balobi 2020 wana kaka par rapport baya gabi ntango bino boyaka mosala ngo ezaka bien mais lelo oyo baleki oyo bazoya na nsima tellement ke bazotiaka ayebi ke ayenda ye kosala kindumba na mosala ngo baleki oyo balekosala bakisi ekoti na kati bambaso ekoti mais balobi baseka baya gabi ndenge bazalaki mabe kutu ezalaki ya koleka memo mais mbaso ezalaki te makambo mabe ezalaki te mais na baseri ya baleki oyo babi nyonso tu na mabe ezali ya gabi etake ya yo koconseille baleki nini bon na conseiller kaka bandeko mbangu pema mbangu eza pema toke malembe toke na biso malembe nga Gabriel nakenda na malembe na souffra te nazanga eloko olia te nazanga eloko olata te nazanga eloko te ozo comprendre nakenda na bandaka nganga te mais nazanga eloko te mona mutu akota bikota kota mais au moins ça zanga eloko azanga $100 azanga $200 comment yo kota bikota kota ce ko ozanga mopoani donc eza passé nga Gabriel na mia simba kisi lelo no simba kisi moko pa bomoni bozo mona penda o Gabriel nakoki kota bandaka nganga nabebisa nzoto nanga nabebisa temps nanga te na biloko mike ke namoni peut-être Rémi na bwakele MPC bena bwakele mbasu bena bwakele boy non neti mwana ba ocho bwakela mbasu nani mwana nani ladona mabe ubwakele mbasu pani pata blo mukuse ozangi nzoto non oyo yozana ngo concentré nango kotala yo moninga tatouage beta tatou beauté chinoise ezali so moni ke la dona ba tatouage boy yo pe kilo beta tatouage la dona makolo pembe boy yo pe bakola produit comme pembe ezali produit ezali ozo comprend poni ko sa moninga boy ko bwakele mbaso poni pole ko atika nzoto polele allez bwakele ka eloko mo boy patika so nzoto polele te mabe nazo daudondwa na age na ye faut atlata onyo so lingi vous comprendre ana taya kitoko faut alata onyo so lingi la c'est libre Rémi tota eska ba osuka merci beaucoup tota eska ba osuka totika kimota mabe wana boza loka ba Gabi baya kiti le succès si la raté succès ezaka pas baya Gabi ozomona ke ya Gabi bazo kende kaka mais bino bato bazo simba ke na gamme une année 2 mois ici linango bon moi te bo ça la eloko monter ya Gabi vivre non Nicole Bakatande ni po alobi bo bandiki camarade kala alobi na Gabi so sel mabe pour ça la pembe na ngate pa yebi ke na yebi bo bandi non ndeni ti le loka bo kende pe par rapport to bi ke ba camarade mususu bazaka ba kabwani mais bino banda bo banda mais bon continuer à kaka donc ça qu'à comprendre moto c'est comprenant to c'est comprenant ko comprendre ka moto azandenge ni moto azarandeni tellement que na yebiye ndenga zalaka soka bani magama na yebeska na osuka so na moni ke linga bango kele mabe na banjo kende na limwe wana ye pa yebi comportement nanga muna yo bato bangana sala yo nini bato babenga na pona yo likambo nini na ngai soko sali makambo na okuna babenga nga bona na senga boya kana yo eso so babenga boya kana te faut changer ngabi non on changer te yo nde so moni menace boya kana yo babenga na kasi poni bongo na pesa bongo numéro na babenga yo ngate bongo mo bongo na osuna sali kamba babenga yo avant ni gagner on se comprend donc to se comprenant to yebi o azaboye c'est pe likamoko ezali après ça na pe conseil so ka yo kinga na pe so na yo kiena benda na malema na ke na monie na sol na eleke sulu ki ka so mbale est-ce que bindi bozakana za mutu mpa lukatsa so entre bino mbale bon bayaka te
bayaka te kiso biso mosusu eza il faut moto opesa passe ozo comprendre ndenge kaka omoni kindoki ezalaka nde makambo nyonso na mokili ezalaka motu po aya kokota entre yo na moto boyokanaka makasi fo moko na bino apesa passe accès ozo comprendre soki kaka namoni kaka motu nga na bandi mbala moko nini ekoti ozo comprendre ntango moto azoya amoni ke oza ferme moya kota eza te yango bato ebeye babanga ya gabi so bazotonga pembeni so amwika ya gabi bakangi monoko babi te ye pena akendaka pena bazelaka mpasi ya 2 personnes abimisi mbala moko malamu kutu bafingaka nde bafingaka nga wana ke makambo ya kimutaka kotonga ke epa na nga oyaka koyebisayebisa nga makambo j'aime pas parce que so oyo oyebisayebisa nga makambo nga nazoyina sikoyo bato ntango nga nazoyina bato nzambe mo avandaka na motema na nga eza te nzambe avandaka na motema moto avanda na kati ya nzoto ozomona o te nzambe avanda na kati ya motema ntango motema wana eza malamu te nzambe avanda te yango ndenge na dégage ya baproblème na dégage ya makambo ya Nicole 2021 balobi bombeli bafani nini na bachaîne mibali wana na tumba tv nde makambo tumba tv nde vie tumba tv 2000 abonnés déjà 2000 abonnés déjà na tamuke 2000 abonnés déjà là na ebisi déjà mulumba abongselanga bafilme abongselanga déjà bafilme parce que makambo ezobana oui naza déjà na 3 films na tournaki filme nazalaki 4 mois natekelaki Vincent Chiluzi natekelaki Vincent donc nazo 3 wana na concentré dango nani mulumba bongisango déjà bongisa déjà po ebana déjà kokota tocela bango déjà ba extrait o babone na biso bafana na biso en tout cas ba omona msala kitoko na bana février na côté ici oh dès que mulumba zo sisa kaka tocela bango déjà ba extrait na tocela bango tombola ba pona film ni balingi na tia liboso ah ok c'est que yoza c'est que tu oyena bandenge na yo na ba idée na bon on gabi oyiba te bino bato oyibaka boyebi ete bien tumba oya koyela bino tina ba chaîne na bino oya igaya kabeza idée pena bien atanga moko esalinga bien ozwi 3 spots obwaki nazo bwaka film titre bino siko bozo selanga choix voilà ah oya gabi na sima yo yango aza pena ngambo Yesu Masiat po ba idée kitoko boye mutu atali ya gabi boye on dimateke ya gabi mto obisa ba idée bien boye ya gabi ni mto osama kama kitoko boye mais ba fingi nga na tanga te oh ba finga na tanga te ba finga na za illettré ba biko tangeza bien na za illettré na tanga te bon nga peso ata na tangi te mais tangi si bana te mais oui na tangi si bana tina ba université bana mayele na tangi si bana so nga na tanga te comment on a souci au tangi sa bana so ba to alo ba ba senta na ba ko sente na bota na libala te oui c'est normal la 4 classe avant parce que c'est ça déjà dans moi non parce que son abota na 16 ans à 18 ans mais lelo nazolela na luka mto benga nga mama mais oui hein lelo za fille on la ba mais nazo luka mto benga nga mama so na longola ki bango so na famille chrétienne te et que ba longola nga bazemi wana pona zaki mwana na mwana mukie mais nga za mto benga nga mama te mais oui en tout cas merci beaucoup babone na biso en tout cas ba fan na biso boy ba rapper moi mukie botara ba commentaire nini poto za bato yo ba ka bio leo bino moko ti botara makabla bango ko sepelaka mais bon mais ka rapper ko tela bango ba commentaire malamu pour exemple bato lelo bino bozala bo vanda bandako otu ana ko tena gabi nenga lo bakisa la nga bien ba misusu misusu na moi problème on me matali ya gabi nenga osala émission en tout cas zongi en tout cas 2021 to mekana ko bongsa ba commentaire na biso en tout cas un mois pe ezaba bato ba sepeza et ça la peut passer tant bien ba tanga ba commentaire ya mabe et on s'appelle ça baye pe musala ngo pe et ko za pas vendre pe na tika nga musala ngo po bolingi pete po so bolinga ki boya bato mo ba encourager ya Gabi ah te Gabi en tout cas idée au salut ça bien mais tant bien bo ça ba commentaire ya mabe quand même ezo ça bango pe passer ezo ça bango pe bien te en tout cas ya Gabi baza batu ba yoki 2021 oyo na ndimi ki ya malamu te ba finga na bango data 2021 so ba kokota na kofinga ba finga na bango ba finga na bango neti nani oyo mutu na oyo nani oyo apesinga bonjour alobi apesinga bonjour abi mama koko mukolo nga fani nyonso to ayebinga Gabriel nazokola na TV nga na koli na TV
nga nazalaki nanga mwana mokie na tv ti nazokola kaka na kati ya tv awa bo moto afinga nga mokolo na ndenge parce que nakoli nanga libanda te nakoli na tv ti bomwana na nga nakoli na tv esi pesha natindeli nga video moko tosala na ye tozalaki bana milo bona esengaki mupeshe ozwi yango wapi ayesingami nanga o zelakso video yango ayesingami nanga nga mpe batindeli nga abinanga nga mpe batindeli nga donc ozomona bomwana na nga nyonso napasango na télévision nga nauti biwutabuta te mpo moto abanda koloba ke mokolo naboka nde avant bozomona geta wana geta kolikala mingi te bato nyonso me bakamala na poto bato surpris baa surpris geta nde wana geta kolibo geta wana yango oyo se caméra mio kopusa nezo yango nakoli nanga kala mingi te nasepe na mipeshe ndenge atindeli nga video oyo esalinga bien makasi nakoli nanga na tv awa mokolo mobange fona koma na ba 50 mpe kutu baza nanu te fona koma na ko bamama loso bafote ba 60 nga nazolanga na nini bakata baza bayaya bato ebele mosusu mpe baza bayaya mpe yagabi wana eza nde kalunga moto azaka kobenga ngai yagabi bongo ngai ya na kalunga kalunga na obenga ngai filme yagabi ndenge abengaka ya de loin yalewi eza bongo bato mosusu babaola yango bakoma yagabi bakomisa lokola bakita nga na mata non. Merci beaucoup. Un élément mukuru mimika bongo pa lobaki wana ki bakata yaya na ye nani li yaya na ye en tout cas tozonga non mabota non élément ndenge mimika bongo lobaki. Yo mais ça me trop base, Mimi responsable. Merci beaucoup mimika bongo 2020 autre monde qui Mimi a pesaki. Tege na pesa vraiment. De la parole mimika bongo ti na pesaka mais 2020 on a moto moko boye. Fait de ouf. So kwa kilo mama boye mutu nyonso quand tu Mimi naninga ke makasi. Na biso soto au succès wana tomba to ezaki non. Non na la humilité na sama pour la bayaya, na respectaka Theresia, magaza camarade na respectaka mama top, magaza camarade na respectaka Suji Bantu Momi, magaza camarade na respectaka Fatou Kayembe, magaza camarade na Gabriel Bolembo tumba Gabriel Bolembo de Mimi Kabo de cœur, je t'aime beaucoup et Bakata Nicole Lekinanga. Oui, et Bakata Lekinanga. Bon, il dit que Bakata Lekinanga. Même Gabriel a dit que Bakata Lekinanga. Même Ange Maïcha a dit que Bakata Lekinanga. Moi, je dis que Bakata Lekinanga. On peut savoir respect pour nos petits bonhommes. Au moins, l'impolité, c'est qui t'a moutou. Merci beaucoup. Toi qui ne m'as pas dit que Mimika Bongazo les Gabino Baleki. Mais ce que tu as dit, bon yani Gabi ça non deni. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Parce que comment ya na bino mais comment benga ya Gabi moi naza mukolo temat ko a koti na peut-être en sika pem super AGE bani pété surtout so za mujuto mikie vous comprendre nga naza mukolo oui nana bana tala bana nanga oui tabot na boti bana na âge à fleur lelo nazo bazo benga mama ata ba ko benga mama tepo ti bazo kola bazo mona ngapela kwa ya na bango na benga nga ya nene vous comprendre mama so de balo bengi mama mama so ntabokoli bango nga la na âge bokola banati vous comprendre nga lelo naza fier et belé de mona toto sekana bango o seki mais là ok na ndaku avala la azala souci mtobengi mama zate oui vous comprendre nga za fier na bana nga naza na guitar naza na RV to soit na rana yo ebi après asala boy mabe asala boy vous comprendre et ça la ngelengi ata na siliki mena eba ke mwana nga mutasali boy vous monde nga naza na tuna te maloba na bango bonjour na batno so bazo finga nga bo finga nga te bo pesa ngande bonjour oh merci beaucoup ya Gabi bo finga te bo pesa bonjour cameraman na pesa ngana mu cadeau ya Gabi to kisa na no alobi mo trop cadeau na ye to pesa ya Gabi Marie ki yasoni sa ne batutu bo yasoni sa biso lisusu anzambe nga ba charge na ndimara oyo
ya passe ozo ya passe na mbongo te et ozo ngesike uti na yeba ki kaka mutu azara boité ah webinga na nela na mbongo ke babilo votre enfant est tumba bien ça tumba na lesi na bayamba na neta koza mwasi na no so malina demi super to bien gabi ala tango na poni ninga pe couleur ki to wana bakata sa poni ya bi et bakata déjà senga ki couleur na ya tindela kinga qui a petit toko yo na eboki la couleur moko demi super oui il y a pas demi super to bien gabi rouge wana ça allait bien nzamba pambola bino lipute elembo moko kitoko elembo kitoko moi likolo pe yango nzamba pambola bino merci Rémi ezalaki ndenge mosusu changer sondeli kwa kwa gabi ta ça bien pesa gelengi na émission ko yango en tout cas bino ba tutu ko finga gabi botika na bino po ya yo peso gabi asala ta un mois tourner te bino bobo senga ya gabi tozo mona yo te ya gabi tozo mona yo te babaluka ka makasi babaluka ka fort mais nga nalinga mutu nyonso et surtout bato bafinga nga nalinga bango nalinga bango mingi babia gabi a un problème en mutu te babia gabi ko loba no boye lobi na nga bosani na ye so na sina bimisi esili omenga so na loba batika nga pa na lobby ata bandeko nga bayebinga na lobby ba na lobby dès que nazo sala 1 heure de temps esili mais so na lobby te awe ko bima so na lobby te awe ko panzana babi pe loko esui bango mingi ezali kabo ki no ba ki Fatima la madame ouais babi vérité ya gabi babi yonde na vérité babi tango bi Fatima la madame na biso tout babi espèce ba ninga msuma bako te beta mabaku fo nzima te obeta mabaku nani bona nga yebi yango te azana lolendo te azana orgueil te atka kozana orgueil ata mukete ata soka kabeli oyo kapa mutu te babiso tozo ba 1000 enveloppe pena boye 1000 abeta on peut pas mutu to ça peut mutu te merci beaucoup Fatuma miracle moi ça mbongo maman Nazur na petit zago moi si pe mutu mbongo c'est mbongo ilandika mbongo Sandra Chimangala source moni ko vodora ngo yeyoti Sandra Chimangala source mida poto camarade na Katingoyi moi si ba pesela mbongo bakakola te Blandine comme motema papa Blaise Okito Marlène Nadia Marlène qui n'envoie de motema papa Manu qui n'envoie Mami Fikipo maman Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo misalande bango misalande yawe mabanza ebisina ke naki ya gabi asoya boye na yawe mabanza elamba l'homme noir se préparer déjà supporter gabi bakofungola bavalise ngape yo ebi penga j'étais bakofungola bavalise congolais nyonso nayebo te opération Congo la valise. Opération Congo la valise. Bonjour. Bonjour. On fait c'est pas bonjour. Attendez pour ça notre émission bongo. Bonjour na bino. Pesa ko bonjour. Na Hollande. Eza logo te, ko finga eza logo te, na tinga bona finga matro. Oh, biso balobi ki oya gabi répondre bana na grâce à bonjour. Na ko répondre bango te. Bon pesa nga bonjour. Oh, bana ba se pena nga ba pesa mama la bango ya na bango bonjour, na finga bango. Ata yo moko. Rémi, bon comment t'as la masse le quoi qui t'a la tête. Notre gabi gabi a pesa kelengi. Ata ko comprendre émission bana to bana ki zaka na kitoko na kitoko. Mais na bi commentaire malamu ezala na nushka. Obino mo bopexenga ko voko finga tetiga na lui ya ndibino. Parce que émission a so bende eza elengi boy. Commentaire na bino na ba fleur na bino et ça la pena bien makasi. Bana bazako sepera na bazo pesa nga ba bonjour l'air nyos. Bale kapa Mike Lokamba bonjour Yaya. Bale kakoto bonjour Yaya. Bon ngala ke finga bango. Ezala raté. Gabi boy kamba base. Babi tanga mokolo base ne afani mena yambio me olingi te. Obi kovozo kosa kaka. Ata bidu fani bondi makate. Bona wanga. Bon yo linga tani ko yo za na kosa. Na kosa te. Na ondi mate. Bene pesa ko ba preuve. Na pesa ko ba preuve. Nga nazo ndima te ndeko na ngai. Naza nzambe te.
naza nzambe te mpona yebaka eza ya solo bia lokuta. Merci beaucoup. Tu as vu cité déjà. Tu as dit qu'il y a Gabi Bolembo. Moi, moi, je appelle ça que l'engin à émission. Lumière et ça qui. Et ça là qui boyo. Mais on est au son biso caméra. En tout cas, merci beaucoup Nabi surtout il y a eu ma bande Lamba. Merci beaucoup Nabatutu Balinga Rémi Kovo donc vous s'abonner. Ken Mosengo partenaire si l'homme Mercedes na États-Unis wana na bosanité nani wana. Il y a baki Rémi Bomba nanu. Il y a Willy Mouchen Nikoda Mboka balobi il y a o avant d'Arabie na baliki na ye. Camarade grand frère na héritier Poma. Ah, il y a Willy Mouchen Mboka. Héritier Poma, mon grand frère propre. Belinda Mouf moi sur Lemba avion. Bakoma ko bengana na banane. Mama kitana numbalo pe kokota na avion te babaye. Parce que Maradona Miss Kolo Cheno, tanga binanga tango pe sa Gabi Lamba. Na Gabi Pele on la takama puta na mona kon anniversaire na yenga sala ki sala ki bien. Maradona Miss na ko tonga ko sepela. Na Maradona ko sepela. Na ko tonga ngo. Tonga ki toko modela ki toko. Ya Gabi to mo cité boto tikelo plateau pe sa mbote na ona batuto lingaka. Remarque nini ya Gabi ko pe sa camarade Nicole Bakata. Bon. Nga pe sa ka remarque moko. Asilika nde mabe. Remarque ngona silika makasi. Donc Nicole Bakata silika makasi so silika na komne kolenga. Et puis akoyoka lisusu te. Naso ebisa yote. Soka zolenga ndenge wana siliki so bapekisi Nicole yo kaka. Na biso soka sa Nicole atomboka pamba te. Mais soki asi atomboki. Nakoma musika. Yem tasa tombola ya sele masasi bwa ati abwaki ekuna. Nazaka musika mama na kovimba. Nazaka musika na ye. Bani bande mbaka ukangai. Donc nzamba sunga atika makamba ko tomboka makasi bonga ta tomboki makasi so bapekisi yo oyoki. Merci beaucoup ya Nicole so bapekisi oyoki ya Gabi micro na minute plateau ko yo pesa mbote na batu nyo. Mbote na ngana le parents des orphelins na groupe WhatsApp na bato basungaka ba orphelin mbote na bino nyonso to esiko bozali Pichu Jones motema ya Tanya Jans na peso mbote mama Sia Gisela na peso mbote Karine Manessa na peso mbote na pesi Roli Matuta mbote esika bozami na Londres malgré ba confiner bino mbote kaka bozala kana konzima bokofungwa mana bino na pesi bino mbote Sylvia Kake bon retour na Belgique bari moane sila nanu ko bari moane sila nanu talaka ko uti na moi mamoko tuti malili donc bon retour na yo na mboka na yo esika ozwami na pesi bino mbote be na pesi mbote nanga na pesi mbote na Mirai Mbwaye mbote na yo esika nini ozali na pesi do bambote belebele bino nyonso esika bazali papa Guilin na pesi yo mbote na pesi bino mbote Madame Marlène qui n'avoue na pesi yo mbote esika nini ozali. Merci beaucoup on attendit te prochaine émission na kotanga bino kaka ndenge ezalaka kaka mbote belebele na bino nyonso tu bye.